agression yande konayo moura. Il y a ton nom aussi qui circule parmi Batu O Bakoka qui peut agresser moura. Il y a ton nom au Dozanakati déjà. Ah bon? Il y a solo. Par rapport à Barimero et les cas dans les réseaux sociaux. Ah bon? Bozalaga na problème nini yona moura. Binomi balenan. Na YouTube tout le monde a fingara t'as dit. OK. Kolandana ba maman na te ba yara net ça analyse te ba fingara ba grand mi fingi. Oyebi ça fait combien d'années moura bando finganga? Ça fait des années. Qui n'a pas problème na ke choka nga mena kangsara mena nga funde ngai so elo ke e matinga na ke to stila na justice na azali kangwa pomba te na yebi ba pomba te na yebi bato wana te ke na vandaka boy moura neti moura elo ni nga fingenga ya makasi pona tindele bato ba agresser o na bato o ba na réseaux sociaux o soki lelo na se décider na koti na ba activation modèle wana bato wana nde baoza batali boso baoza ba victime mais c'est pas moura. Bato balaka ki moura ba robeti sae bazali so peut-être boza au courant te boluka film o na Hollande abaki au black samoura ngana moura au tinda bato oso comprendre eza soki Pays-Bas Hollande te Pays-Bas na Pays-Bas abaki au lac ngana moura yo na l'action na kini. Il y a des audios au bazo luka adresse à moura ils ont la preuve au bazo luka adresse à moura preuve en est makambala kaki au basala ki et bimi na réseaux sociaux de bakangisa ki moura ozo ngato balaitinga na nzwaka nanga mais pourquoi kozwa makambo il faut éviter des choses tu vois pas t'as dit soyez bato ebele ba otala biso ba insensé ba bazo ba comprendre makambo te il faut accepter ngaso balaitinga na nzwaka mais ba preuve nde na sengaka bato baza na complot balikwa ba tia muto amoura na se ba mema charge na bango. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi la système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servir bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bo pesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger.
vraiment Nazareth, c'est du sérieux. Merci Bandeko Balandi à Sarato la télévision, Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Bienvenue dans l'émission Nabino, le code de bonne conduite. Le code de bonne conduite est une production, il y a Sarato la télévision et puis il y a Top Media Télévision. Oyo émission Oyo ezalaka présenté Bongo et Pananga. Votre frère t'a dit Ngalapa na souci toujours ya ko informer bino. Bandeko Balandi lelo et kozala une émission ya bokeseni. Ezali émission te lokola ba émission nyonso o to salaka awa ba analyse on a salaka avec ma concert Sarato la auto ya ka koluka moya ko apporter des choses. Internet ezoko pela moto. Internet il y a des choses. Voilà pourquoi aujourd'hui bandeko nanga na maboko nanga na memeli bino lumière. Ampoule o ezo pelate. Ezali lokola makambo nga zo lingana lo balelo. Eza lokola makambo to linga to loba na Sarato la lelo. Et kozala ba vérité onano boyoka te, onano ebimate par rapport ya makambo nyonso ezo lekana réseaux sociaux. Sarato la est au centre, il y a beaucoup de choses. Nous allons parler na o etali ndeko na biso Moura. Agression Yamoura. Nous allons parler aussi, il y a les antivaleurs au nyonso et bomba mina au zanakati ya internet. Bandeko Balandi émission c'est une émission trop sensible. Je vous demanderai de suivre cette émission jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ma cambo bino nanu vous comprenez en côté. Voilà pourquoi je veux allumer cette lumière et liko lo ba ete ndenge to pelisi mwinda boye. Lumière oyo ekopela kaka boye na ba vie na biso na makambo nyonso tokosala jusqu'à la fin du jour parce que makambo ezali ebele ya oloba makambo ezali ebele ya koloba. Nous avons compris qu'il est temps maintenant ya koluka moya ya komema batu vers raison. Sarato la kozala invité na biso awa na plateau, elle sera la bienvenue a koluka moya asala ba analyse na ndenge donc esengeli qui est derrière l'agression ya Moura et qui est derrière ba menace oignon so ezoko salema na réseaux sociaux. Nani oyo azali sima ya bandeko o bazoko menacer batu nuit et jour, batu bazoko menacer batu à mort. Toko sala analyse wana. Et derrière analyse o tozo sala bandeko bola nango na bokebi, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais avant de commencer cette émission, je dirais un grand merci na un grand homme
parce que hier azalaka à côté d'une grande dame, il s'appelle Papa Diego Milito. Merci beaucoup pour nos passages conseils Nabino. Sincèrement, j'ai compris quelque chose depuis l'autre jour. Merci beaucoup Nabino. Un grand merci na ba mère fan, ba mères abonnés, ba mère fan au bazalaka ya Sarato la télévision. Je vois le président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, je vois Angelos Karwan, namoni maman Fatou Dukonti, namoni maman Makia Lakumba, et j'en profite pour dire un grand merci na maman, elle est ma mère, maman Bijou Ketani, maman ba 90%, un grand merci. Faut maman Bijou Ketani qui est anniversaire dans les lobby. Mais nazo yaz. Non, nécessité. Non, c'est la bacode. Ouais, maman Bijou Ketani, maman Bijou Ketani, maman ba 90%. Pour monsieur lobby photos à moi gâteau na biso. Ouais, logiquement c'est ça. Maman Bijou Ketani, maman ba 90%. Un grand merci à papa Jean-Pascal Leka. À côté d'une grande dame, le coup la maman Bijou, nous avons notre papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup, boss. Un grand merci à maman Zozo, la femme de papa nous m'a non, maman Zozo. Ah, mais maman Zozo déjà, Azolo on va peut-être au Dubaï, Lelo, poison au Canada, mais Togoye Bakandeni Torosola. Maman Deborah Lubanda, maman ba surprise. Saratola anniversaire et lobby, maman Deborah Lubanda. Comme on a su que zaka maman ba surprise. Tata po FAP Kato ngai na sengi anniversaire ya Sarah ezali lobby. Oui, bi réponse tata po apesinga. Abilanga Sarah. Moi au anniversaire eleki. Apenga papa Laurent. Moba ine na PC mbot anniversaire ne zape kalateka na novembre a. OK. Petit frère na epeka na novembre a. Donc na bato bela kana no abisara na yo lisusu. Na boy moi au pardon. Tata po FAP Kato gestion ya anniversaire ya Sarah. C'est entre Maboko Nanga. Ah, t'es gars gestion na piaka t'as dit. Non, no gestion. No gestion. Yes, no. Yes. Merci. Me, I menu, I pieni. I menu, I pieni. I no give you gestion. Ah, il a quitté. Voilà, merci beaucoup. Nassil Sa. You tuberculose? Non, Aminzala. Non, manging. Omoni tanyo stozova na ngata di sokozo yeba anglais te za pasi. Comment koloba amzala? I'm walking. Pardon? I'm walking. Mais nato komi na page wana te Sarah. Page ya nzala nato. Yo za na page ni. Nazala na good morning. How are you? I'm fine. Yes. No, me I know good morning. Yo olekisi déjà place wana donc. Me no I good morning. English for 2022, no good morning. Is quoi? Hi. Hi. Yes, yes. Hi, yes. Voilà. Merci. You understand? Sarah, oyebi ke lokoyo nalingaka yango te Sarah. Mais osala na nkoto ndenge nini? Nalingaka yango te pona monaka. In my dictionary you understand? Mais obakisi lisu Sarah, obakisi lisu. You understand? Aïe. Monsieur Kabo, you understand? Donc, au Benganga, nganaza yuma, you understand? Mais aujourd'hui, anga yuma pour l'intention ni pour l'intérêt ni. Mais t'as dit franchement yo tala banda lelo anglais nanga kotanga sunte. Donnez-moi de l'eau s'il vous plaît. Ah. Bon, you understand? You understand? You understand? Kasinga you mande yango na yo kate. Mais ce que tu dis, you ne yuma, you vient du mot yuma. You vient du mot yuma. Anglais ngo c'est que to tika na biso Sarah. T'as dit autant ata anglais ndambuté na classe. Non. You understand donc nga yuma. Ah. Pardon, maman Bijou qui t'a dit bobenga t'a dit expliquer. You tuberculose. Non, Amzala. Oh. I'm walking. I'm walking. Yeah, I'm walking. No. I'm walking away. I walking. You are walking away. I walking away. Is troubles in my life. Is trouble in my life. Is trouble. Merci. You are walking away. You are walking away. Take it. Take it. Take it. Équita bien. Take it. Équita bien. Take it. You are walking away. You are taking bien. You are walking away. You are walking away. From
From the trouble the trouble is my life. my life. Yes. Yes. You understand? Te Sarah, to bande émission. Pour te rober banapamba. Ngana zaka yumate. Ngana zaka yumate. To continuer l'émission. Un grand merci à maman Yvette Mbango. Anniversaire de Jésus Lobby le 8. Maman Yvette Mbango, anniversaire. Ma meilleure fan, tiens, comme la bonne. Donc, ma meilleure fan, on tient audio en direct. Donc, audio en direct. Bino Nyonso, Bandeko Nyonso. Bonjour, président Bébé. Bonjour, la présidente Maman Nathalie. Vous êtes en direct sur Saratola TV. Na yo tikela bino audio lobby anniversaire nanga. Ba cadeau nazo zela papa et JMK. Mais cadeau, c'est la kike la Rose Bonga. Edwige Kalala, Pamela Kabeya, Eliezer Kanu, Sarah Akwele, Nan Susu, Angelos Karwan, Jenny Bête Industrielle, Tata Po, Jenny Bête Industrielle, anniversaire Nanga Lobby Fatou Dukanti, Makia La Kumba, Ozia Masamba, Sol Mbemba, Nan Susu, Nabosani. Vous avez un fan mode de nous mingi boy. Eliezer Kanu dans la lobby. Aimé Mitaï, ceux qui aimé Mitaï. A combien la yo pédo mingi boy. Namona, ouais. Aussi les Kangukuna. Debo Bouchab. Mon père Sabakado. Sarah. Lobby anniversaire nanga. Non, c'est la bossanga. Voilà, merci beaucoup. Maman Nathalie, maman Nana Moussibou. Tout ça kande tout ça là. Maman Nathalie, Nana Moussibou. Merci beaucoup. Yo ebi. Na lobby maman Nathalie Nana. Et Talio. Ndé makamuni na lobby. Mais la batu nyonso bois ki wana tala muto pesa cadeau et l'équipe cadeau à batu nyonso. Maman m'a pas ça, grande sœur ya Saratola, au boka qui était. Au moningai na dépêché mère, na joué loin. You understand? You understand? You walking away as the statue. Na kota kuna te adresse on na fanda susu te voilà bandiko balandi boyende to banda émission na biso avec Saratola bino ba nyonso bokozwa libaku ya Olanda émission oyo. Bo pesa biso attention na bino bandeko balandi ba communauté ya Congo bo fana vraiment poursuivre cette émission ezali analyse otozo ko sala une façon ya komemela bino lumière oyo epeli na bandako na bino na ba vie na bino mais to va na ba kit cher par rapport à mambo ebele bon des livres surtout le langage moko oko fongola biso déjà merci beaucoup donc tant on so nyata nonga 12 d'ailleurs pour l'été t'es déjà c'est fongama qui c'est fongama qui voilà donc elle s'appelle Saratola. Bonjour Sarah. Hi. Bonne nuit. I'm fine. Anniversaire lobby, hein? Joyeux anniversaire d'avance. Yes, my anniversary is tomorrow. Me, I demanding, I am a fan. Interpreted. Yo lobby natika. Nasara eso bama. Ba yo kolo banglete mais interprété. Yo pe comment ça la PayPal pour l'anniversaire. Hi coming is PayPal. Me I not PayPal. You oza na posa PayPal te? No, I'm not PayPal. Is my fan. My call me. Call you me. Is coding. Code. The WhatsApp. Na donc ba fan na yo ba kotindelo ba code na WhatsApp. Yeah. Is M-Pesa is Orange Money. Yeah. En direct is Europe. Yes. M-Pesa le kaka. Donc en direct il y a Europe M-Pesa ko le ka Orange Money pe et ko le ka pona. Is I speak my fan. Is my fan. No fan. No send me money. Merci beaucoup. Loba yoka suka wana. Eloko suka wana. No fan, no send me money. Na lingala. Soko za fan na ngate. Ok. Kotindela nga mbongo te. Soko za fan na sarate kotindela ye mbongo te. Donc nde lobi no fan. Je ne veux pas avoir des surprises et j'aime pas des surprises. No fan. Na linga rolia mbongo bato nazo maîtriser. No fan, no money. No fan, no money. Ok. Merci beaucoup. No fan, no send money. No fan, no send money. Petit. Et j'en profite. Aujourd'hui aussi, c'est l'anniversaire d'une grande dame. Elle m'a appelé même pour me dire Yip Sope Sarah Donga ça la vidéo. Donc, Bobo Tomande, Bajour et Landani. Fifi Wechi la star. Joyeux anniversaire à toi.
Ça rappelle anniversaire ne lobit. Il peut doit manifester le lot. Azo manifester le lot. Ah, joyeux anniversaire à Fifi Wechi, la star depuis la France. Ça dit que ça cadeau. C'est que Fifi Wechi lobby peut manifester pour les anniversaire. Ça dit que ça cadeau. Non, betana numbata pour l'anniversaire na yo. Yo betela ngaka bambata boya yo mo wana eloko te. Eloko ite. Tout comme un lobby. Tout ça en direct. Elo mona ngana loba me. Tout ça en direct. Telo mona ngana loba me na tiki na ngaka. Nous serons en répondant à la question combien on a tiki kaka. Sarah, tu sais qu'on a pris tellement. Répondant à la question à la bien c'est-à-dire on a tiki kaka. S'il vous plaît. Et tout ça déjà 13 minutes. Non, c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup. Il faut qu'on commence l'émission. C'est déjà 13 minutes. Sincèrement, et l'équipe est belée. Sarah Tola, la toute première question, Nazan a besoin de pour savoir, en passant lorsque Todo Sola, Yonangai, question Anna et Yelingai Sarah. Agression Yande Konayo Moura. Il s'est dit beaucoup de choses. Les gens n'ont pas bateau et tangama selon les rumeurs ou les réseaux sociaux où moi je ne suis pas mieux placé pour n'avoir tanga yango. To pelisi mwinda donc likoloba une lumière ezaki na kati molili o ezalaki kati na biso to pelisi lumière pour que bande konyoso ba mona ba yeba polele. Lorsque tu vois ça, lorsque tu regardes ça, tu te dis quoi? Ah, t'as dit. Rien à dire. Rien à dire. Ouais. Est-ce que depuis tout à l'heure tu as pris acte aussi, conscience que il y a ton nom aussi qui surkile parmi Batou Bakoka qui peut agresser Moura. Il y a ton nom au deux anakati déjà. Ah bon? Il y a solo. Par rapport à Barimero et les cas dans les réseaux sociaux. Ah bon? Vous avez un problème nini yona Moura. Binomi balenan. Est-ce que ça n'a Batou ba? Est-ce que Moura a parmi Batou ba finanga makasi? Je ne pense pas. Est-ce que Moura sa kundola maman dans un cimetière? Je ne pense pas. Donc, si on a fait un finger na enga, ndé batunyo stu ba fingara, ndé biso tout au sala akopango mais qui a comme na profondeur non na yokati. Et zalaka cop au bino bo salaka. Té na benga ngo cop biso to sala rapport na YouTube tout le monde a fingara t'a dit. OK. Kolanda na ba maman na te ba yara net ça analyse te ba fingara ba grand mi fingi. OK. Tout le monde a fingara on a lobby cop na biso. Parce que les réseaux sociaux congolais, ils ont des insultes. Okay. Bon, bisoka même les Ivoiriens aussi, hein. Mais il y a la différence parce que les Ivoiriens, ils ont moins genre. Okay. Hein, ils évitent d'épargner moi, bana, famille, on comprend. Mais bisop na, toza, basé na moi. Zoye, Boumaye. Donc, nous avons la question, nous avons parmi. Batou o bakoka qui peut quoi agresser Moura. Oebi, ça fait combien d'années Moura bando finganga? Ça fait des années. Ceux qui n'ont pas de problème, n'ont pas choka nga mena kangsara, mena fondé. Nga iso elo ke matinga, non ke to sila na justice. Na azali kangwa pombate, na ebi ba pombate, na ebi ba toana te ke na vandara boy. Moura neti Moura elo ni nga fingenga ya makasi. Pona tindele batu ba agresser. Oh na batu o ba na réseaux sociaux o ceux qui lelo na se décider na koti na ba activation modèle wana batu wana nde ba oza batali boso ba oza ba victime mais c'est pas Moura. Vous comprenez? Et puis s'il faut dire que net na batan oyo naza nga na problème na été, yé pas na problème na ngate, na problème na ba YouTube c'est belé té pona boya na nga ba problème wana. Siko na routine ba beta et pourquoi? Sarah, aujourd'hui, nous allons parler rien que la vérité. Et ça, dans le cas, Batmo Bangba qui ma charge na bango. Bangba la tanga. Ngasko, bala tanga ba charge, ya ba sorte tout a dit. T'as dit que nga bala tanga pena ba liwa batu. Nga na assuma rango. Il y a important, ouais. Il y a important, et ça la rende. Baloba mabe na obasani. Bakuto na ngote. C'est ça. Merci. Ça va pas me choquer parce que nga na ebi na kati marambo na te so na ngate. OK. So bato basale ngopo tam susu ba ki ma charge na bango bala tsango Sarah yambaka. Mais où sont les preuves? Nga na yambaka na nga ba bêtise wana tuna yamba ngopo ekiti Sarah nango eloko te na vie nanga e olongola pe eloko te
et Robak s'appelle et l'autre côté, donc je reste Sarah. Ok. Donc voilà. Tu parles souvent aussi à Kokangisa Bato, so eloko et Tungisio, Kokangisa Bato, Kotinda Bato na place donc Sengeli pour bokino aussi là. Mais nanu na mona pe place yo Kangisa motote. Nanu pe place au coma na tribunal te ou bien na parquet, na justice mo contre mutumo pour afinga kiyo. Contrairement à yo déjà sur coma parquet et puis okenda timakala. Mais tu te dis trop que ce choquenga na kendaka kofunda. Na ou bien na kokende. Ce que swinga na okende kofunda. Okende kofunda. Mais au fin ma paie moi trop. Ba critiquer yo paie moi trop de fois paie na ndenge ya mabe. Nan peut tout monde do funda mutute obanga kanini. Il y a un temps pour tout. Peut-être monter malangeza na se. Na moni na ngate. Pourquoi natia mutu na justice pour finga inga mon natala ra banzala na biso pamboka natala mususu pe ba cahier des charges ezate rien à faire soit fingi ngande batu batala rae itikali lora moi aligné mais il y a un temps pour tout. Mais au moni pété que il y a un temps pour tout ana Sarah lokola yo pe obangaka okende ko funda boye ba makamu musu de balukela yo. Non ko banga c'est trop dire na bi bien il y a un temps pour tout. OK. Mais j'ai encore ça, j'ai encore appris. Sincèrement, excusez-moi, c'est comme ça que je fais mon travail. J'aime bien être au milieu du village, que tu appelles souvent Moura, na téléphone, mais Azo Yambayo na téléphone, Tika Kobenga, moi na bato, Ernion so Kobenga na téléphone, Ozo Kobenga na téléphone pour nous koluka nini, pour nous avoir information nini, et pas yande konayo Moura. J'ai pas l'habitude d'appeler les chroniqueurs. Bande on a biso ba otala nga ba yebi ke na benga ba tuté. So na bengi o sait que ça problème mo eza important. De sali ke na bengo ni tete sanga benga ba tuté. Je crois sangwane yaki na réseaux sociaux ba te belé baza obenga nga Sarah yo za na Kishasa kuna to obenga Moura to ozwa été. Même na WhatsApp mais ka obenga ya appel normal, je crois na Soleil de na Gloria. Na bengi une fois un appel normal. Ayambate. Si banga bi ayambate, je crois na benga Moura une fois. 4 jours au tozora sango. Et après, na yo contacté bateau na bi ke bakoza pembeni na eza Kovodor. Na contacté Kovodor expliquer nga nyonso ndenge salamaki. Nga na bisi siko boza na hôpital, to na hôpital, boye na boye taleleki we lobi kutfa kota scanner. Et puis OK. Soko za na numéro ya M-Pesa, le P que je peux envoyer. Les mêmes jours sangwamu rebima natinda o na kokai kotinda ya muke na zaki na ngona M-Pesa natindi na FC Kovodor ngabi soki likamusu sebimi bo hésiter te ko benga ndambu na mona nango na téléphone nanga yango na sali transfert. Après moko lora bazaoke na ye scanner. Après mon a rappelé ngabi boke déjà scanner abi na nute ngana na ndaku na osukwa na bonga na tiki na odia. Donc, so lingos information faut benga Carmel. OK. Na solana odia te. Odia pas finganga. O comprendre. Mais na komeli odia. Na esenga bi mona mère. Ba ebisinga yo mutoza na Moura. Position ndenge nini kasi. Abi nga oui. Tozo kende na scanner. Bango ba likolo bazo sala e pansement nga na C. Na ebisi OK problème te. Tchanga au courant na makambu. Tout. Moi le moko muke na zaye nango natindi pa Kovo et pas Kovo. Abia Sarah na sepeli makasi boende famille ezalaka. Tozara na biso na ba problème na réseaux sociaux mais so likambo ye ande comment encore photo télémaka ngana esenga bi oui. Eza problème te nde toza boye toza famille biso tout tobi kaka moi communauté na biso o balanda biso balingi plus tozara na barando et choix ezate mututu jamais mutoya na réseaux sociaux lelo boye. Ayeka boye la salle émission nga boye lobi na na sali sou boye mbongo ekota te na futa ba travailleur nini ozo comprendre salaire il faut ezala moi le mo fait les cas loka bato batala biso ndamba communauté o batala biso balingaka toza na barando voilà pourquoi to se retrouver na barando mais à part ça toza famille odia ebisinga bisara to finga na tande to finga naka soko pasi oyokinga na sali o pasi fundanga ta na justice mais akoluka ko tangisa makila mutu liwa mutu ce n'est pas bien nganabi effectivement to vivara ensemble ceux qui pourraient mezali ceux qui likamora mabeza na moni ko choquer nga makasi non que non tout droit au but na justice
kena tangisa makila na parce que tamsu yo nengo choqué nga pe na choka batu nga pe na finga batu siko na tangisa makila no po ane atanza mboza la juste sara yo po finga muto choka pe mutalela siko po ani na toura batu musu ba fingo po obomine pe fo kufane pe donc nga na lelisa pe batu siko mutu mo pas zo lelisa nga po ani no tinda batu ba betai en tout cas to développer ki mingi na odia na pesi mbote et to suka na bisoka wana mais neti banda wana na sola na odia na kovo d'or ti lelo na komeno mutute ni odia ni kovo na komeno mutute siko nazo benga murango wapi. Mais pourquoi ton nom ezala toujours cité na babiloko oyo Sarah ezala kanini? Non, il y a des gens qui veulent fuir ba mema mikumba na bango makambu otolobaka batu na réseaux sociaux ba monaka bato balaka ki mura ba robeti sae bazali so peut-être boza au courant te boluka film o na Hollande abaki au Black Samura ngana mura au tinda batu ozo comprendre eza soki Pays-Bas Hollande te Pays-Bas na Pays-Bas abaki au Black ngana mura yo na l'action na kin boluka batu oyo. Et puis na zotiko ozo continuer nous apprenons qu'il y a une maman oyo auti poto adana Kinshasa awa elle travaille aussi dans le noir. To ebité so ezali mamwa solo mais tozo lukato eba donc information. Il paraît que maman wana na lisanga ya batu wana au communauté ezo combattre. Maman moko déjà za na Kinshasa awa aye na mission suicide. Nzambe akosunga to yebi pété so ya solo. Toza na information. Ya lokuta toza na bino veille. Yango no nazo profiter pe na message maman mo abenganga saka no tiko pena pour na profiter. Maman mo abenganga na Belgique si je m'abuse pas. Alobi yebisa mura ou bien maman na ye. L'hôpital na ye batu bayaka ebelete. C'est pas n'importe qui a kota na hôpital ya mura. Il y a une dame qui m'avait donc appelé comme ça. Bon informer maman na ye. Na kanisi pe moko pe akoma kiti na ba commentaire mais j'avais tenté d'appeler mura na zwa qui était. Soyons vigilants. Bato nyonso bazo la kabiso baliwa, bazo la kabiso ko sala biso mabe, bakoki ko sala biso mabe na bandenge ebele. Preuve même ngai maman odo banaki ola kelanga liwa. Ayepsa kinga ke na kosala lokola na bosani mais ye akobosana te na tambola ka likolo na tambola likolo soki no tambola kaka na se ya mabele oyo awala kisanga donc ba possibilité ezebele o ba kosala biso mabe na makambu oyo ni mutu ni makolo jusque là nazo yebate maman Guylaine Maman Guylaine bonga maka déjà nzambe akutana na yo na banzela na ngai. Donc c'est un peu ça Sarah oko continuer na yo. Na banda oloba ukimisinga maloba donc na banda oloba bande komoko o ba na Pays-Bas o ba kanaki ba kolaksa mura na yo. C'est là où tu étais. Ouais. Voilà. Et puis à part ça ba chiwawa pe balaka ki mura ba kolaksa ye. À part ça il y a des audios au bazo luka adresse à Moura. Ils ont la preuve au bazo luka adresse à Moura. Preuve en est makambalaka ki au basala ki et bimi na réseaux sociaux de bakangisa ki Moura. Ozo comprendre. Ils ont la bateau basala yi complot wana ba me ma charge na bango. Ba ngato ba lightinga na nzwaka nanga. Mais pourquoi kozwa makambo il faut éviter des choses, tu vois pas? T'as dit. Soyez bateau belé ba otala biso ba insensé ba bazo ba comprendre makambo te il faut accepter ngaso ba lightinga na nzwaka mais ba preuve nde na sengaka koloba ke Sarah mtatindi ba betisa mura eza mabeto lobi bato ba yoki sko wapi lien ngo na place oyo na tinda ki bato ba betisa mura et puis pour mura sali nga nini nga na lobango nga na makila libata te mais nga ora na nga na étoile na nga ça dérange. OK. Au moins na makambo na yebi pourquoi na sala yi un pas en arrière parce que atana bateau to se kana bango lobi ba balukela penga na facilité ba ndo finga penga ba zupelika mwa lukuta ba lati singa. OK. Na yebi yango otadi yango na confiance ba youtuber te puis na lingana nga ko sa société na yebi muto se kana siko lobi a changer lenga face. OK. Ponga ora na nga ebundisa nga moko. OK. Na mona yango eza bango te eza makambo nzamba sala kati nanga nde sala ki batu ba inanga gratuitement. Usali batu eloko te mais mona ka batu mo balali balamuki ba bambelo likamba no koselo siko makama ba kosela nga e matanga. O moi to balatanga liwa ndeko na biso a mwasi. C'est ma toute première fois nazo appelle à maman Mariam. Nazo ngo jour wana pour me fortifier. Abisinga ma fille sois forte.
biso osambelaka toyebi oza mwana mabe te oza na capacité ya ozwa moto ya moto olalisa yango na se te mais ça montre que oza na aura oza na étoile na yo yango nde ebundisa vie na yo. Reste toi, reste dans ta peau. Bafungolanga ba porte belé. Bango bakanisa bilo musu balatanga ezala net humiliation. Oh nga na memara nanga ngo. Na bimisa ma ya misu nanga na ezala par colère. Batu ba mona ba sepela nango azui. Mais après ça, boyebi combien moi j'ai gagné? Preuve année après ça na kende Dubaï. Na sali ona kokai ko sala. Eza bilo musu na salaki ya kubata maana Kishasa pe batu ba ebite po moté ya mabe au Congola za nango lelo so ba découvrir te loro nanga moko ba rochela nga poison à distance na WhatsApp so e koma te luke koma o comprendre donc eza nango tadi kangelo na ebisio moni nde na sala un pas en arrière je savais o eko ya lobby et après demain OK moni nde ngana otoza ko banga te lobby so vendre monike na bateau yo soit disant bazaki na komba moko boya rolité pour na likamo boy ba changer sujet ba komo finga na baonga na la queue yango déjà zala sûr faut ozo ko elo mo ozo ko se préparer ou bien ozo pressentir te oyebi déjà loko na yebi ndenge na zala na bango na yebi nde to fonctionnera bango ba supporter anga te ba supporter anga te et peut-être nga comment mona ngwa msusu oyebi atadi musala oyo ngana na bato ebele na kuti liboso nanga OK ebele mutako sote mais na musala oyo na lobango ya lokola belle vie ngana zaka lokola belle vie azaki na succès te mawuti atamboli mais tanga kutani na opportunité ka moko mibale te achebi a saisir ango makasi a frapper a komisko oazalelo OK eza lo rwanga nazaka na succès te na uti pe ba plastique na uti pa ken esimbite na bimite na epa Mike Lokamba na bimite na epa héritier na bimite o comprendre te na bandaku Ken Fali Mike Lokamba excuse héritier Ferregola 5 places wana et puis 5 places wana bato wana tout bana notoriété Soto ke na nenga musique il fallait hériter ferré bana notoriété makasi soto ke pe na réseaux sociaux Ken Piana ana notoriété na chaîne na mais na bimara te OK oso comprendre pour exemple likambo temps nazaki patiente nazaki temps ya au travailler mais na bimeka te tant ngonge beti nzamba banjo fungwela nga ba porte tadi na saisir peu opportunité nzamba fungweli nga ba porte nga mo pe na saisir ba opportunité voilà naza lelo peut-être zo déranger batu ke ya ka pona yo ka ba phrase wana ebimaka ebimaka ya ka lobi abiso sali ba internet ali kemba mais toza ndenge mon côté bandeko toza makila mon côté famille mon côté aura mon côté étoile mon côté chance mon côté totamboli pe nzela mon côté tosali parcours mon côté parce que na etamboleli ya mutu na mutu soko otambusa vie na mabe na banzelo le kabako yiba ope ba chance na bétoile tamsunga atambola bien ozo comprendre et ça moins compliqué mais ce qu'on mona à la gratuité mo boye batu balinga ko teneti nga na yebi ke bata réseaux sociaux sur 100% 99% balinga ngate à la gratuité so yebisie Sarah Salaonini ana ngote alobano afinga nana yo zande kwa nana te pongana nana to bongisa o comprendre autangelo ango afinga nana yo za nani pa nana est-ce que yo finga na mutu te na réseaux sociaux 99% ningo mona bangwana balingana baonga te kolanda tate ke yo to bengani o appel o nini tam susu ezara pona tozaki penser moko to a penser moko mais tozo bunda ndenge moti nga nazo contre karashika na ozongisele mabe asalanga ya onga pe nazo sala yi mais tam su bango basala lisanga moko boye po baluka moyen ba orienter ye ba to bazongise na nzela mais nga nazaki kuna te nga nazaki pe na oya nga nazo sala mais en même temps attendez tozaki ba penser moko po ezanet to a penser moko tozande ensemble attendez tozaki ba penser moko tadi ofo tshana mutu no ke balinga nga te
bako changer sujet na seconde bango tupe bando finganga. Voilà, donc on a conclure sujet à frère Nanga Moura. Nazara bajara bato te ke soba akize balo baka te zanga tete. Nga na sumaka. Bolati singango, mais avec quelle preuve? Et sur base de quoi? Norbeta Moura pour gagner quoi à la fin? Donc, Moura finginga ça fait un temps. Ya makasi kutu skoka na moment oya finginga tende na oluka moyen na beta Moura. Non, pour gagner quoi? Donc, ezaka bat bazo luka ko cha confusion le bato yo baebi ke bala comprendre que sikoyo une grande partie ya bato bazo linga ko lité pour bonne cause. Voilà, bato yo baza na complot balikwa bacha muto Moura na se ba me ma charge na bango. Ba luka moyen ba me ma charge na bango. Et puis pour votre information les youtubeurs nabino ba fan parce que toi na ba fan na bandoke baza ba fan na keto OK nenga tala nga mona nga ka na bonne mine nga o ya mona nde na ya nga YouTube nga ya pasi na nde na zo évoluer na o matanza mba opambola nga bakoma bataketo na ba fan na ba commentaire ba bandoki bataketo siko net yo fan otala ngoza personne anonyme soko selinga keto ça va rien changer. Pour votre information, à chaque fois que vous avez chanté dans les réseaux sociaux, vous avez la porte. Ils aura secret vinanga. OK. Donc, moi, je suis chantage quand il y a lukuta. Net inde babanda i chantage boike. Moura, eza Sarah, buena. Nazora ba appel, nazora ba soutien, nazora ba fortification. Il y a bato belé na bato mususu kuto kana un jour bosola na téléphone ba bengi ba réconforter non Sarah il faut laisser tu sais donc bozo participer quand même na bénédiction nanga ba campagne bosala ya déstabilisation il faut ngolela nga quand même ba porte faut boye bango. Merci beaucoup Lumière Ezali Yakopela. Cette question je pense que excusez Zali parmi ba biloko yo olingate na vie na yo na yebi ke na sola na yo pe des fois na privé avant caméra mais ali parmi babiloko pena olingango te mais tikanga na tunango ezali par rapport à actualité Saratola. Je me mettrai pas sur cette chaise pour commenter ba makambo esala ba famille pasi elelisa bato et tu as perte oyo bakoki ko remplacer ngo na eloko mususu te na vie que son âme repose en paix. Ndekonanga moi si Angélica ou bien que Naïba Kaïté, ça fait trop mal. Ton nom aussi a été cité. Et ça l'a déjà cité. Rien de spécial, rien de nouveau. Et là c'était. Ça change rien pour moi. Non mais ça va changer quelque chose. Non chez moi ça change rien. Namabe kombo na yo ebimi. Et pour changer rien. Ça change. On se reproche à Canelo côté. Non rien pourquoi? On se reproche nani. Mouta se reprocher dans mouto a sali likam. Nga sali likam te oti na ana se reprocher en quoi? En rien. Ndenge ekomi lisusu lelo. Ekoma lisusu. Ndenge ba audio ekomi ko bima lisusu ndenge bazo ko luka nuit et jour. J'ai même appris aussi que maman m'a pas ça. Comme on a épé komi ko bima ba audio pe komi ko tambola. Tu peux te dire quoi ça ratonne? Mais si quoi moi je me demande aussi t'as dit. Ba fan bato batala rabiso sur 100% oko excusez nga mais il faut na employer terme wana 90% non t'as dit il faut na employer ça peut qualification ils leur mabete ba bazoba 90% ils a bazoba nde batala rabiso siko laisse-moi yo kaka si siko yo liwa ya ndeko na biso a moi si que son âme repose en paix bokola tsango bato combien la place na obenga bango bazoba baza sans position liwa ndeko na biso balatisa ngonga elongwenga ekomaki o karashika elongwe karashika comme suma pasa au juste liwa ndeko na biso eza na combien de personnes boye beloro bolukaka juste ça fait trop mal. Sarah supportenga parce que n'appelle ça qui lumière. J'ai toujours été au milieu du village, bien que je fais des émissions na yo, je ne prendrai pas votre part. Donc, communauté boya bazo batadi taba mema barobo. Bakena la. Je prends. La live morolobi ah surtout diga question et ça va bien. Tika ngana tout na place de Sarah. C'est la question nga. Mais Sarah, j'apprends aussi
yo pose la qui chinoise. Ah bon? Ce qu'il est là, s'il faut qu'on arrête. Bandouana ya Batouana Nyonso. Excusez-moi, je vous avais dit que na kotaka sou makambote mais so na posé une question parce que na tourna ka ba émission awana Sara. Tozo yo ka ba rumeur, ba nungu na réseaux sociaux, nous sommes obligés de poser ba question wana poto zo ka ba lumière parce que communauté na biso oyo ma bepene. Mais na cause appel qu'on répond pour la ma passe pardon. Na tika yo répondre. T'as dit ozo tu na question mususu tika na répondre. Tu na ba question no ekima na mutu. Tika na répondre parce que ezongi na mutu. Net ta ba ola ita ma passe liwa ya ndeko na biso ya mwasi pourquoi parce que pour ma passe tant bazaka oswana ma passe finga kai. Tant bazo oswana ma passe za côté la banane. Bana wana Maroc. Ma passe sera la qui la rende quoi moi si ma B ezaki na chaîne à bata Maroc. Elle soutenait bateau à Maroc, ce n'était pas pour Sarah. Vous comprenez? Et puis ce qui ma passe à comment à niveau ana ezara parce que de quoi moi si atindara bateau ba kendo filmer place bata Maroc ba vandara ba beta bango atindela bango bateau yango ba comment atina ba point wana. Ce qui maloba ma passe eza ma B. Combien de personnes basara ba live na émission et bembe na okufa place oza. Eza olagela mutu liwati. Boso mutalobi na nga bongo siko soli kamwe komeli nga na lobageza mutu wana. Bafinga batu. Ah biso tout même na ba commentaire et bembe no kufa na émission et bemba mama no kufa. Non, olagela pe mutu liwa. Wana bomoni yango te. Hein? Wana vraiment bomoni yango te au juste vous cherchez quoi? Famille ande kwa moi si bango moko tu batika ndeko na banga kende en paix. Bango moko bazwaka soin ya bana onde kwa tiki. Ba youtuber nyonso na ba chroniqueur na ba fan mutu tazwaka charge ya bana ya ndeko na biso moi si o akufatika. Batu bazwaka charge wana eza famille na ye. Sko famille na bango moko ba regreta ndeko na bango ti lelo me bino bozakaka ya bomaki ye. Bato bazaki mieux placé ya okangisa na bato bango ba suspecta ki eza famille, n'est-ce pas? O eza kokotsa ba vie na komba mowei. Pourquoi? Ata respect ba mabwaka na ngote poani. Nzalango abino bo vivara na YouTube ka bo luka misala bo sala. Il faut chercher quelque chose parce que ceux ezara na YouTube abo so mama pangu na ba villa awate, il faut faire le business. Na za na mission formation na sala bo landara ta na culture ki lora bolinga ngate bo mélanger parce que ceux ezara YouTube apamba c'est très grave. Donc mutu mo azo sa matière na komba mutu akufa etikala pota na ba famille abatu. Je le ferai jamais. Même si c'était mon ennemi, je le ferai jamais. Mais c'est très grave à être dit. Pour des awana, oebi soki mutakufi, baebi sarabiso même tolongola ba photo na ye, ba trace na ye nyonso pour que mémoire abaneza na kimia, ba meka obosa na mama na bango. Sko bana wana donc bazana bango bata ba ngba bosa na mama bango YouTube azongisela bango mama bango ata yo moko tadi. Mais franchement Sarah na complété yo. Donc mutu penza nous devons faire luka mbongo na YouTube ya to finga na kasikaka to finga na biso. Donc bino bazwa ka mutu bo chai na ba miniature bo tanga kombone bo lobela sur ye na landi fi mo loba azaki star ata kufi photo lobela e. Ce sont des sorcières au bako bimisa kombo ndengwana. Azaki star ten de onabiso moi Azaki star ten azaki femme business asara business. Ayaki neka komi koti sana sentiment na loyenge na ba YouTube parce que azao sa business azaki moi si a business. Azaki basé dans l'immobilier. On se comprend ta dit. Sikoyo kolobake tongo midi pokwa bana moko boye bakufeli mama bango batikala ba orpheline. Allez réseaux sociaux et donc ça maman bango anytime na ba miniature anytime na ba sujet anytime na pota wana bozo tumbo la famille abatu mais vous en posa matière vous démarrer ba caméra to finga na kaka donc pona mpasi pona oluka mbongo na YouTube ata siko bango balelaka ndeko wana mwasi bango batu balelaka babimisa balarme de crocodile balela kufie bona on dirait barotika la kosunga bana na ye barotika la kosunga famille na ye si réellement bozako linga ye bozako respecter mémoire na ye bonga bo chaina ba miniature te vraiment bonga bo lobela sujet na été pour na respect voilà pourquoi natanga ata kombo na été pour na respect
ya bana neta musu bako kuta na émission nanga ba comprendre te ba yoka na olobela ndeko wana mwasi eza mawatadi ça fait trop mal donc biso bandeko na biso bokoma osala na ba mbongo na ba buzz mais ngap ndaso nazaki ye ngabongo pe yake na kufi na obimela bino wallahi otangi kombo nango tchenga na miniature na bimelo bozana bino même ata na souci même ata na pasi na motema te pour penser que cette famille basala ka netike eza bango asala ka netike mama ne akufa sikoyo to chele mama ne wana na ba miniature nana nenga malamu nana nenga mabe to bandi sujet aliwa ya mama na ye. S'il vous plaît, nous devons arrêter avec ça. Tout ça la pe mosala ngona ndenga bien. Et puis tant baleta batu baliwa batu. Bo pesa batu ba pouvoir ya oboma batu. Hein? So bo pesa batu ba pouvoir ya oboma batu. Keneti ngana na pouvoir ya oboma mutu. Ndeko na mwasi malgré mabe na ye assistant na prison. OK. Ma belle malgré ça na balance les eaux pesées. Même oui azarasu na mabete. Assistant na prison. OK. Aidanga na moi ba makambo ebele pe. Na cause la ingratité. Est-ce que ceux qui pe nazarana kindoki? Est-ce que yaza cible ya batonga to bazaki na liste fona sa mabe? Moto a violanga za envie azotambolati na âge à 6 ans. Il est en vie. Est-ce que batuana baza envie kutu ba otambola na lukela bango liwate bonka moto asunga ngai oyebi na tanga passe c'est-à-dire monde naza boye mutoko kabelanga $10 et ça ngelo te mais soyi nazo kemba na place à passe okabelinga ta $1. OK. Et alors opesinga ba million hein t'as dit na mela ba mai na prison na liablo na prison mabango ya sala inga ya makasi zakini ya mafinga ra ngape na finga e ngape na finga rabatu bomé ma ba charge na bino soki boza na matière boluka ba matière bo fingana ngakutuna na ngandoki bongo bino ba santu batu bolela e bo pesi ata respecter juste ça yango na tuna ki question si tozongi mwasima il pose ali parmi les chinoises. Je n'ai jamais été chinoise. S'il vous plaît, Sarah, s'il vous plaît, s'il faut qu'on arrête tout le monde, il peut opposer parmi bateau bakocha maboko. Je n'ai jamais été chihuahua. Mais tu as eu quand même à collaborer avec la maîtresse. Je n'ai jamais collaboré avec elle. Azata na voice na mota obimisa to banda osola na ezali. Non mais même sur le plan professionnel, vous avez eu à collaborer. On ne collaborait pas. Tant nyos tu na banda soutenir ye to banda osola te. Donc ndenge ka yo soutenir ka batu nyonso so problème. On se parlait pas na réseaux sociaux. Au moni sora zaki mutu to osola. Moi neti Gloria. To zata na ba voice. A Gloria boni mwana to zata ata na ba voice. Ya yezati. OK. Merci Sarah. Une dernière question pour toi Kabwana. C'est une émission, comprenez, si on appelle ça Kimwinda, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, vous avez compris. Ma matière ni tous autres traités dans l'émission. Bon, Pagnanit. Dengue Bobo Sangana qui pour combattre les antivaleurs, entre autres, et Salema à la Chine. J'avais bien dit, on ne combat pas les antivaleurs par les antivaleurs. Combat ya bien, ils ont procédure, soy mutafingio, to sala o mabo monike esimbite, ok na justice, ne Olga Kendaki, ndenge mama Kongwa Kendaki. Mais yakoyaka, excuse-le, na fingi, lobi na fingi po ya fingaki. Ça sert à rien, ça ba banalité. Déjà, Koloba Kebo Panyani, là ce n'est pas moi parce que nous avons un groupe na batute. On partageait même idée, mais nous avons une quantité. Moi j'étais mise à part na makamnanga. Bango pe bazaki mise à part na makamna bango. Ah ba Panzani hein. Non, moi je sais pas, hein, je sais pas. Na habité so ba Panzani, na habité. Voilà. Merci Sarah. Un dernier mot pour le c'est bon. Voilà, merci mesdames et messieurs. Bon délivre derrière la caméra. Bino ba yebozu li baku ya kola émission. Mais basala les kambo. La décision. OK. Na question moko.
ya otuna ba fan o ba komantaka. OK. Karashika sala binoni. Mais tu n'as pas vu des émissions, on a dit que ngana surtout na question. Karashika sala bino nini. Yo au combi au côté la Karine. Te eza question non, eza question. Ya bazong sala triangle na triangle. Eza question ba fan o bo komantaka ba youtuber te parce que Gloria Lokwanga a victime asala rango avec cause. OK. Siko mama Kongo pas a victime atindara ba beta a osala rango avec cause. Ba fan siko yo bino bo osala rango pona nini. Yaka question. Nga na clasha na mama nae avec cause. Siko ba fan na ba commentaire. Oui, t'as dit ba fan na ba commentaire. Bozo reprocher Karashika nani. To ça la émission moko sur ça. T'as dit o kaba reprocher nani. Asala bangoni. Tunanga siko poani na lobi bongo. Poani na lobi bongo. Baza batu moko. Soko amaele te otiki ba fano batala biso ba gérer yo. Ba obebisa na ba relation na batu tout. C'est-à-dire et puis bako balukelo ka ba fana na bangwana ba yokumiso. Lobi ka bango su ba fana na ba balukelo pe na bango yo. Lobi na tali batu ba olobake mura na zaki innocente mura finga batu. Monika ba même fan wana baza côté la mura. Ka bango pe ba okoma mura na nda finga mabe. Ah bon? Ça c'est quel genre de personne? Vous combattez Karashika, vous les fans, sur base de quoi? Ngana na ba cause na ba preuve. Gloria également, Mama Congo aussi. Bino sko bozo combattre na cause nini. Po boza ba vérité. Baza ba vérité? Il y a des choses ici. Yoka batu lobi. Karashika kuta zarane na motema mabete. Mais Karashika za motema mabete. Pourquoi vous soutenez Mama Congo kasi pas combattre Karashika? Vous cherchez quoi? Vous cherchez quoi? Nga kalaming te na banosa ba émission nga tout commentaire bloqué, privilégié na ba meilleur fan. Tout le monde ne va pas commenter sur ma chaîne. OK. C'est très grave, t'as dit. Vous gagnez quoi? Et puis nde bazawana. Baza prête. Ya kanga lo na ebisio lelo. Kanga ngwa ka ba fan wana ba balukela soupe Mama Congo. Kanga data lelo. Baza sans position. Bakepa Mama Sylvie bando finga Mama Congo. Asa motema mabe, keto ya ba view. C'est compliqué, vous cherchez quoi? Merci Sarah. Na vie pour ça le loko foye beloko lingo sala eza na soubassement. Na soubassement. Olingi Karashika te, olingi Karinta sala yo nini yo muto ana commentaire. Parce que position ezo ebanate. Koto au fingi suba ozo mila kisa oza anti Karashika. Solo ke côté mususu okomi pour Karashika. Ozongi kota ba anti au juste. Moi mon tout passe hein t'as dit. Donc il y a quoi dans oloba mabeza. Il y a quoi dans oloba ba combataka anti valeur na anti valeur te. Ce que vous allez se sentir que ndeko na sala o mabe boluka ba procédure ezali bo tout na mbunzu na justice bosilana. So il peut muta juger kaya o clasher a clasher yene tinga na clasher avec cause. Na clasher ke pona se pesa ba fan na ba commande ba fan ba meilleur fan te po ba meilleur fan na ba kota abuzo bote ba commentaire na ba page ba tuté ba finga ba te mais ba fan kaka tuku o bolinga ba matière. Nga soki na o clasher Karashika na clasher pona se pesa binote pona yebi binote. Na sala ngo pona venger ou asalanga. Et si on a bien changé à vie, non tout nos permissions à mon touté, je vais le faire rapidement parce que c'est moi qui commande. Donc on a clashé à Karashika pour nos CP Sabinote. So boya rotala nga pour na bongo fubo kende. Merci Sarah. Voilà. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Bandeko Balandi. Moko na linga kikoloba ezakaka. Nous devons respecter le mort. Le respect, s'il vous plaît. Même à ta pour la famille Oyo et Tikala, même à ta pour ses enfants.
de respecter, s'il vous plaît. T'as dit que bango ba sa matière. Et puis, la communauté congolaise, boza na misu mendeti bozo mona. Okufi na epé t'as dit. Est-ce que ebi ke nde totambola rabo muta ebi mkoli wezo ayebani te. Nzambe ga ebi. Donc muto akufi ne muto azo sala muninga bongo yepe azana liwa tambola na mkoli wezo ayepé to ebité. Mais yepa aussi birango kaka. Eza problème te bomi na epé okufa ne pe. Voilà. Toi na misu mendeti to mona te, toi na conscience mendeti tozo comprendre te. Makamonini et Zokoleka dans les réseaux sociaux. Vous devez faire très attention. Il faut avoir esprit à discernement pour comprendre ce qui se passe dans les réseaux sociaux, surtout dans la communauté Nabiso. Excusez-moi. Bandeko Nabiso est belé à poto. Batalo yenge. Bandeko Nabiso est belé à poto. Il faut comme ça. Voilà ba comme mama Congo. Comme ça Karashika, comme ça Mboli na tina suka. Mboli na sala onini mais lobi ba stala ka bango baba komisa mboli na tina suka lobi ba changer sujet ba komi hors gamme ba komo lukaliwa ya ndeko na biso mwasi akufa. Vous devez faire très attention. Bandeko na biso poto boko bomikoti si na ba sentiment ebele sortez na kati ya sentiment na ça va. Siko de ba luka wala butula langa peza boya ya siko so bozwi kasi moto abomae après bosa ndeni. Ah ça prison. Justice, il y a Congo et Kangaye à ça la prison, surtout ceux qui justice, ceux qui montent dans la preuve. Voilà, donc abonnia, tout ce que nous avons dit, bon délivre. Merci.